Israël Mutombo, moi j'ai une personne physique, mais patron des médias, il y a au solo la politique, a estimé qu'il est important de remettre la presse mobile parce que à la macam, vous voyez bien que le contrat d'Aïna Congo il a qui résigné de la manière dont hier Israël Mutombo a ce là qui l'a voté. Et puis en dehors de ça, il y a tellement beaucoup de choses. Vous attendez, vous posez la question et ma soeur va répondre. C'est vrai que dans le podium, oui, il va venir sauter. Donc on s'est présenté les uns après les autres. Tout le monde va représenter Bango. Et puis, Bamsou va se présenter Bango Moko. Mouto a ébanni que les capitaux sur Awa, il a dit Israël Mutombo, la table où il est, Azali journaliste, il y a mon aîné Ambo Kanabiso, qui présente l'une des plus grandes émissions, sinon la plus grande émission. Il y a Kinshasa pour sur la politique. Suivi Nandeko, Trésor Kalapa, il non seulement assistant, mais aussi présentateur. Il y a la célèbre émission de l'autre côté, Rodali, Nabandeko avocat. Bango va poser uniquement parole, Kakapo, la question purement juridique. Et puis, Ndeko, Trésor, la qualité assistant, il y a Israël Mutombo, en même temps présentateur. Il prendra la parole pour la bête à Masolo Tali, uniquement administration. L'ennemi va dans la partie d'opération pour que m'aider à la comment fonctionne cette boîte. Alors, dans le plus bref que possible, donc, si on a ça maloba, na Israël Mutombo. Mais tout donc, vous posez la question selon ma vague. Donc, on a l'indi du solo thème et question. Donc, une question est là, on dit qu'il va dans la question. Parce qu'on a besoin de la cime. Question d'abord. Israël Mutombo peut être un historique naïe, Nanenga Bandaki, Nenga Salaki, la question est tout le monde. Merci Christian Bosembe. Lipasa Nangai. Bato ebele peut-être ba retourner la question pourquoi on a bengi Lipasa. Parce que moto na moto a oti na mo ngambo na place nzambe ya bandaki lisolo na ye. Maintenant Christian Bosembe toza na parcours monene na maetali journalisme. Parce que après avoir que moko na moko asala musala na ye na place oya utaki tozwaki grâce ya kobanda musala esika moko na Africa Télévision. À l'époque Madame Esther Abedi oye atika biso déjà paix à son âme apesaka biso confiance pour tosala musala oyo yango wana uta mokolo wana ti lelo Christian Bosembe azali famille monene basi na biso baebani batata na biso baebani bandeko bayebani ngana Christian Bosembe tant que nzambe azobatela biso je pense que toko continuer kolingana aza motoyo naza na ba témoignage mingi pona ye naza ko beta sete na likambo wana pamba te tango makambo eye awa na niveau ya masolo na kobeta sikoyo bato balingaki ba interpréter bato balingi ba bwaka mabanga liboso ya Christian Bosembe. C'est comme si Christian Bosembe nde ayaki ko bunda pote ngai na koma na likambo to komi awa te. Christian Bosembe lipasa na ngai na bandeli yango lelo. Moto akabola biso azali te ndenge balobaka bolingo wa mbisi na mai mutakabola yango pécher. Nazoliki ete soki nkolo nde akati likambo wane kozala te mais pona sikawa ndenge nalobaka na mingi nanu namoni mabe na oti sikoyo te. Christian Bosembe aza na motema na ngai et puis naza na lolendo lolengo ya azosala. Pour preuve Christian Bosembe akomeli nga mokanda monene pona kotalisa soutien na ye na likambo oyo. Alors que yaki na Congo web pona kosenga bapesa ye espace abanda kosala kodifusaka eloko no yasalaka Kin'Info elekaka na Congo Buzz Critique Info pardon eza na Congo Buzz asengaki yango ava d'abord asenga yango abengaki ngai wuta kala eza lelo te et puis na encourageaki ye na démarche awumeli nango mikolo ebele kasi akomaki na niveau ya kozwa contrat po te ye abanda koleka azofuta $300 abandaki yango mokolo ya lundi
kaka mokolo oyo ngai likambo ekomi. Donc Christian aza moto akosepela na malheur na ngai te, mais ayaki lokola bato nyonso baye koluka esika basomba espace baleka mosala ndenge ba Peter Tiani basalaka, ndenge bato ndenge na ndenge ba camarade oyo balekisaka. Makambo nazoloba ya kolue espace Eliezer Ntambo ayebi yango po taza pe moninga na ngai lelo aza député ayebi makambo nyonso na ndenge esalamaka. Donc Christian Bosembe tango amoni ke bato ba interpréter que Christian Bosembe a trahir ngai akei na Congo epo azwa esika nga na bandai kosala nzoka eza yango te. Na bolingo toza nango ya ngai na ye, Christian a résilié contrat na Congo Web. Akoleka lisu na Congo Web te aboyi pona kobatela bondeko na biso ndenge tozali awo. Na o wana azo mérité ba fleur po alakisi aza mobali. Wana ya liboso. Bato nyonso balingi baloba mabe pona ye na kebisi bino moto aloba mabe na likambo wana te. Moninga ya malamu nde ye wana. Deuxièmement, nakozala bref pour na makambo etali ngai. Eza pasi moto azwa maloba po abeta lisolo na ye moko. Mingi mingi akomikumisa. Mais malheureusement awa ekozala esika akomikumisa te. Nayaki na Congo Web na mois de juillet. Nautaki Africa Télévision. Oyo lelo naza na bango ba relation malamu. Naza na problème na Africa Télévision te. Africa Télévision balongola ngai te, ngai nde na longwa. Pour preuve, nazolo bango sous réserve et contrôle ya bandeko ya Africa Télévision. Na minute oyo toza kosola na bango na malamu pamba te demande na bango ezalaki tomeka kotala nini tokoki kosala ensemble. Ezali ndako nango na Alexis 9 ans mobimba. Mais boyebi na verbe tolobaka nzela oyo lokoti mbongo bazonga ngomba lebele na likanisi ko kolokota lisusu nzelo barato na liwa il faut mituna mwa ba question ebele tozana ba relation malamu na pesi bango pe mbote tango na longwe na Africa Télévision nazali société bosolo na politique ezali société ezana numéro ya registre ya commerce. Ezali na statut, ezali na règlement d'ordre intérieur, tozali na ba document nyonso. Tomituni esengeli tokende wapi. Bato bayaki ebele balingaki tokende pa na bango. Mais nous n'avons pas trouvé l'importance ya kozala bisika nyonso. Finalement, on a décidé ya koya awa na Congo Web pona kosolola. Tango toye na Congo Web ngai na assistant nanga Trésor Kalafay. Je me rappelle ce jour-là, Yves Bouya, mon ami, azalaki peu présent. Edmo Izuba, oya perdre maman naye. Tokundaye vendredi, na pesi ba condoléances mingi, na kombo ya bosolo na politique. C'est un ami qui a toujours été avec moi na Rosalape na bango. Eloko nini esalamaki. Na koti, na kati ya bureau, ya monsieur Chabani. Tozalaki ngai na monsieur Papi Mandeke o azali directeur général ya Congo Web. Boyebi ke Chabani yenda azali PDG ya Congo Web epi na ba entreprise na ye azali nango ebele. Sima kosolola na ye kulutu wana lobi na ngai ozaleki na ngai na okangela yo makolo te. Lokolo ye sala musala na yo. Soki osali musala problème ezali te. Pona makambo ya mbongo toyokanaki na ye. Tango ya lobaki na nga te ba espace ozosenga nga eza ebele. Esengeli ofuta mbongo koleka oyo. Mais si makosolola na ye mingi. Toyo kokoma na niveau ya kondima na banda kofuta $300. C'est-à-dire bosolo na politique ekoleka lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi pendant un mois, mais toko futa yango $300. Toyokani nga na sengi kulutu salisa ngai naza na misolo te kulutu andimi. Tango toyokani na Chabani entretien na biso misatu atindi to solola ngai na monsieur Mandeke wazali directeur général. Nde to sololi na Mandeke
tokamati misolo topesi bango na maboko. Et puis mokolo elandi to mikolo mibale, je pense que assistance à la précision nde baye ko sala mokanda contrat o ezali awa ba avocat ba ko expliquer contrat wana. Ezali contrat ya 1 année et ko sala renouvelable soki toyokani. Na bandi na Congo Web. Boyebi Congo Web. Boyebi pe audience ya Congo Web. Il y a de cela 8 mois. Bino moko boko pe sa réponse na likambo wana. Est-ce que Israël Mutombo a mis audience na Congo Web? To Congo Web nde tomboli Mutombo. Bino moko nde besoin na réponse. Ngana za na réponse. Nyonso tango tolekisi na Congo Web, problème ezalaki te. Naza na ba bureau oyo na luwaka oyo eza à part. Nazali travailleur à Congo Web te, nazali partenaire lié par un contrat. To futa kango balam. To tika kozana na nyongo te. D'ailleurs parmi ba partenaire au Congo et Bazanango, je pense que parmi les meilleurs partenaires au Bafuta à temps, Nazolo Bayango bakoki ko témoigner aux Alingai, bosolo na politique ndeto futaka. Tovani na biso malamu likambo ezalaki te. Tango tokomi, je rappelle ici que émission ya liboso na Congo et motatuna kango eza Kalafai, Trésor. Ngala zalaka na Lubumbashi pour la mission de service. Tango tozongi na bandi musala bino moko boyebi ndenge toza kosala. Tozo sala musala te poto koma ba pauvre. Tozo sala musala poto bonga. Soki ba journaliste belé lelo baza na difficulté. C'est parce que ba bisiko bango bazali bazo tia bango bakal. Balingi ba journaliste ba évoluer te. Journaliste a kotika la mobola te. Journaliste aza moto akoki kosomba lopango akosomba mituka. Sans que ayiba, mais na musala na ye. Asali pe bafuti ye. Journaliste aza mongamba te. Journaliste aza yuma na yo te. Oyo zo sakanila opesaka mbongo po opesaka mitindo. Toza contre journalisme wana. Toza pour journalisme oyo moto atie makanisi na ye ofuti yango mbongo et puis asali mosala na ye. Ngana za parmi batoyo bazo kanisa ke lolenge wana journalisme ekokenda liboso. Toza na ba journaliste ya minene. Ba oyo ba yibi mbongo te, mais na musala na bango ba sombi mapango, ba construire ba vie na bango. Baza modèle pona biso. Pona nini tolanda bango te? Bango balalaki na cimetière te. Ba s'organiser, bazalaki déterminé et puis ba komi na objectif. Biso pe tokoki ko sala yango. Na oyo wana ngai pe na équipe na ngai tolobaki toko ko travailler. Na Congo Web na contrat na biso, bango bazo tshela biso espace, tosombaka kaka espace. Na espace wana bokoyoka ndenge mettre ko expliquer na kati espace bazo disposer pe plateau pour te to ça l'émission directe. To bandaka d'ailleurs na ba rediffusion ezalaka penza pasi. Ero wana bazo rediffuser biso na minuit. Bazo rediffuser biso na minuit 30. Lokola ba info dernier. Mais ton ndima yango pamba te toyebaki ke to lia matembele na kimia mais to boyi ngombe na pasi. Les choses ont évolué. Tokomi na mois de mars pour aller plus vite. Tomoni Congo Web a commis biso lettre. La carte ya lettre wana. D'abord avant tokoma na lettre. Lettre ezali avant d'ailleurs tokoma na lettre. Na komi koyoka kaka makambo na couloir. Makambo ezolo ba de gauche à droite, est-ce que makambo nini bazolo ba na yoka na couloir. Israël a somi mutuka mususu. Wana bazolo ba na couloir. Nazo rappeler que tango na yaki na Congo Web na yaki piétote na yaki na mituka déjà mibale. Et puis nzambe nde apesinga yango. Soki mituka ikoki kozala élément ya kolakisa mutu abongi, c'est que mutu azali bomo azoloba makambo modèle wana. Parce que moto musu akoza na mutuka eza moyen de déplacement pe eza choix ya mutu. Mutu musu akoza na mbongo mais aboyi kosoma mutuka. Eza choix na ye. Moto musu aza na lopango mazo futela quelque part. Eza discipline ya moto. Mais soki omoni moto akomi komona kosomba motuka mususu ekomi indice ya kobonga bino bo pesa nga réponse est-ce que ça jalousie to eza eloko mususu nga na yebite na ye koyoka eloko mususu balobio abakisi ba bureau mususu et puis abakisi ba agent mais papa mosalo tozo sala eza poto tikala lokola bato bazo bela kwash bakotambola lisu te pona kokola
toko sa mosala tolongwa na point a malembe po tomata nayokaki yango kaka na nzela nga bibolo kwa bazoloba moni likambo bayebisi oyo moko te moyo opesa ngo importance eza te abibo totala kaka mikolo epusani naye komona bakomeli nga lettre na Congo Web nake na kati ya réunion wana ya Congo Web ya liboso d'abord ngai navandi na PDG Shabani yoka makambo azoyebisa ngai tango yaki awa ozalaki na mbongo te osengaki ngai na ndimaki ofuta $300 na maloba na yo moko me mikolo epusani quand même yo moko ozomona kozozwa mbongo ebele bainvité bacalcule na ye nazorépété makambo sous contrôle nazotanga maître Raphaël Kibuka qui est informé de cette situation kulutu Frank Diongo azali informé na makambo nazolobo po baza bato bakotaki likambo wana quand même moi mbongo emati ba revenu na yo soko zo yamba invité moko na émission soko invité apesi yo muke tolo ba par jour okozwa 200 bazobetela nga calcul eza lokola kolo lopango ofutelaka epa na ye mais obakisi bakaro abandi réflexion nga mpe navandi nazotala non il faut te revoir quand même moi mbongo tout ça mbongo ekozaka bongo te c'est vrai ntango nayaki ni bandeli misolo ezalaki bongo te nasololaki par rapport a oyo nga naza nango baliaka ngai na soni te nakoka kofuta mbongo ozoloba te mbongo naza nango kaka $300 andimaki nga kaka na $300 to signé contrat ya une année na mois de mars nano tokomi une année te po une année kosila na mois ya juillet ya neo ya 2020 tango rappelé nga ke faut to revoir contrat to meka kotala mbongo wana ekomi muke esengeli totaka même ozo gagner ebele azobetela nga na machine na YouTube boza ba journaliste nazoloba wa mama oyo bibi azali nga ba piratanga YouTube naza na Afrika télévision bato baza wa bayebi bale ya bazali ya baleki nanga bazali ya ba piratenga compte ya YouTube nazaki déjà na 23 000 abonnés sko ko bandela yango nazaki na Afrique du Sud pour na lancer message pour que to bandela zéro première émission to sali réseau Kalafai mutasali yango 42 vues bouti na 23 000 abonnés bo sali première émission boza na combien boza na 42 vues na vandisa bango na bisi bango la gloire du second temple sera plus grande que celle de la première bovanda kimia nzamba kosala musala na ye lelo yo nanu to atteindre loko tozo kanate mais tozape o tozalaki isute Dieu est en train de faire un travail. Aujourd'hui, nous avons 70 000 abonnés. L'objectif, c'est avoir 100 000. Si tu as 100 000, tu as si tu as préparé biso. Toko koma parce que Zaki ndokite nzamba opesa. Shabani abengingai to sololi na ye. Ngana bisi problème ezate. Mais nazana contrat moko to signaki déjà. Contrat ekoma na suka na mois de juillet. To solo là. Soki to solo to kotala tant to banda contrat sika moya ko bongisa ngo ezali ba demande ozolo baona ozana raison vie ozana raison mais to koma nanu na juillet simande to ko bongisa PDG Shabani a boyi démarche wana d'abord à remettre en cause contrat ou andi ma contrat ou po na ye ngai na DG na ye mandeke toyokani na ndenge na biso nde to salaki contrat ou bongo soki toyokani depuis on a nazala tito za lelo yo PDG mon colonie ne so ebisango ko lekate pona ozaka na contrat atikala ko ebisango eloko wana te ba document nyonso ezaka na Congo Web moto asinyango kaka DG mandeke donc na kamwe ngabi oh alingi sous contrôle te contrôle na yebi yango te za contrat moko bonazo ba place outil te ana o comprendre te ngabi bon makambo na kosolo yango malamu te to benga ba avocat na benga avocat monsieur Shabani alingi makambo avocat te. Mais ngana za société na ko traiter na yon ndenge nini soki avocat zate sengeli avocat za aboya ki avocat après insistance ba tractation ngai pe tozo kutana te na confier dossier na ba avocat finalement toye koyokana ba avocat bayi na kena likambo penza mo mbango to vandi na kati ya réunion maître Raphaël Kibuka oyo abandaki ko se présenter pour ngai ndeko Rigen maître Rigen
ayaki pona ndeko Chabani. Gilbert Biladi ayaki lokola collaborateur direct ya monsieur Chabani. Nangai tozalaki au total lokola 5. Souci nangai zalaki DG Mandeki oyo to signaka na contrat ye pazala. Mais balingaki déjà zala na katite. Oke moto ana signature ye wana. Babil kambozate. To sololi. Pona nini to sololi? To sololi po ya komeli biso mokanda. Maître pesanga na mokanda wana. Bino moko boyoka botuna oyo eza likambo nini. Na ebisaki bino biloko ekobima. Yoka nano. Congo Web Télévision. Yoka lettre. À monsieur Israël, présentateur de l'émission Bosolo na politique. D'abord à Komagi Mabe. Fois comme Bosolo na politique officielle. À Komagi Mabe. À Congo Web TV. Kinshasa Gombe. Invitation. Après les échanges verbaux que vous avez eus avec le président dans son bureau, c'est-à-dire à reconnaître que Ngana Yeto Solo Laki, concernant les termes du contrat qui vous lie présentement avec Congo Web, pour la production et la diffusion de l'émission, Bosolo na politique, la tolérance. Nous vous prions comme convenu à une séance de travail avant la fin de ce mois avec le président pour l'harmonisation du nouveau contrat qui prendra effet à partir de ce mois de mai 2020. Donc, contrat est déjà tina mois de juillet. Yangoyo, nous avons un contrat tina mois de juillet. Mais, il y a bengi biso na réunion pour toi annuler le contrat. Tout ça, le contrat, mon sous. Donc, ceux qui ont le contrat dans le mois de mai, tu travailles pendant que tu as un contrat. Avocat, maître Raphaël Kibouk, maître Michel, maître Serge, bavandi to solo li balobi bon, dans la vie, des fois il faut accepter, on a terme Christian Lobaka, il faut accepter de perdre la raison pour gagner raison. Moi je me suis dit, bon, il n'y a pas de problème. Tu vois que tu as la bizengi, tout ça, moi j'ai acquis zengi. Bien que tu aies un contrat. Monsieur Chabani a lobby nangai na futa $4,000. Na uti na 300 pour na futa $4,000. Papa. Société nini obino boyebi. Banda TV banda mutu ko futa $4,000. Ata ba brassicole na ko futa. Ata ya télécommunication na ko futa. $4,000 le mois. Bana lobby te. Wana ekosimba te. To koti na ba discussion ebele ote osalaka 20 heures du temps. Osalaka 20 heures du temps, il y a 20 heures na diffusion et puis la diffusion salaka 40 heures. Papa, nazanga mon côté. Batonio so baleka na chaîne ba magazine ezebele. Pourquoi chaka rigueur na makambo wana te kako yangai? Ngana bibo problème ezate. Bande ko boyo kanga s'il vous plaît. Na komi na place oyo ekoza moi glissa moi biloko ko mebele awo. Na ko zongele loko te so eke déjà. Tokomi na likambo wana. Si ma discussion ya biso na ye natangi bato bazalaki na kati. Natangi a maître Raphaël pour nanga ya mbongo. Mbongo elongwe na $300 après discussion tokomi na $700. Eza d'abord rebelle. Mais ton dimi yango ba doubler ndako. Mais ton dimi ko futa 700. Et puis yami balé toye koyokana pour na ba heure ya diffusion ya rediffusion parce que problème les alaki soko sali émission na tongo direct na heure ya rediffusion ozo tourner lisusu ngana expliquer que ba raison ezalaka boko za na tongo bo sali actualité mais na moi actualité mususu se produit pour na kozala en temps réel il y a possibilité oya ko tourner na heure wana et ko ça la problème te après singa condition avant ça la bongo il faut senga o informer ngai au préalable na trouva qu'il y a un problème te alors biso qui y était okoyi koloba ndeko Gilbert soki ndeko Gilbert azate ozwi DG ndeko Mandeki ngana moni yango problème te eza administration biloko tosalaka depuis kala soki tosala émission na tongo eke na poko esengeli tosala eloko tosalaka bongo toko signifier bango po totala disponibilité ya plateau et puis tozwaka charge ya bato nyonso bazo travailler wana po bazo travailler en dehors ya programme normal tosalaka yango déjà donc oya ko expliquer tomonaki yango problème te nyonso eleki nango normal.
na tuni ndeko Chabani na suka to sala ni na lobi te makambo ba contrat to tikela ba avocat po ezali domaine na biso te. Bien que je suis étudiant en droit, mais nazano na maîtrise ya ko élaborer contrat te. Toyokani ba avocat na yena ba avocat na ngai ba kota en contact po ba élaborer contrat oya sika ba bakisa belema oye kozala pour que to signer. OK. Sikoyo en attendant contrat ko salam. Nga il faut na tourner lobby. Attitude à prendre na sala nini. Na futa mbongo to na futa te po il faut na banda. To komi na suka sanza. Po lobby na ngai ke soki na futi te to sala te. A lobby na nga tu peux payer. Na kei na koti ti place ba futa na tindi trésor kalafa ye assiste. To futi $1,400 pour na 2 mois. Mois ya mai na mois ya mars. Et na mois ya juin pardon. Mai na juin. Donc sanza o tozali na o ezakoya. To futi yango $1,400. To bandi musala. En attendant, l'avocat va travailler pour un contrat, un terme de référence ici au solo. Makambo eleki malamu. Na bandi ko sala nanga kitoko. To komi lundi, to za na problème te. Lundi to yebi eloko te. To invité honorable Daniel Safou à s'excuser normalement il fallait zalao. Nande ko aller en lenga. Ba ye po ba sala débat na bango bomo mesalo. Ba téléspectateurs baza et belé à travers nani la République et puis le monde, bazali plus de 50 millions de personnes bao balandaka boso na politique. Boye bibino moko bosolo, nazani loko na kolobate bosolo eza su yanga ite komi ya biso nyonso. Bosolo yango nde service traiteur, bikolo nyonso bazolia. To kamwe. Toya na tongo toya ko sala émission, to kuti porte ya kokanga na ba invité. Quelle humiliation. Obengi bato basokoli balati bilamba, bache carburant, bafuti mbongo pona émission. Tosali annonce, bato bazoze la émission. Manque ya. Nalingi d'abord à partir à Awa. On a répondre na otombo la maman. Nalingi avant peut-être na répondre à la question à maman. Nalingi na remercier ma camarade journaliste nyonso baoyo batiki ngai na etumba oyo te nalingi koloba te ke ngai nde naza meilleur journaliste soki bolobi bongo bokosi eza ngai te meloko nayebi nous sommes une équipe na kati ya équipe moto nyonso abetaka aza na rôle na ye azojouer mais na finalité ezali équipe ezwa victoire nazali contre ndenge kulutu na ngai lifoko alobaka yembaka ngo mingi boza na kati église moko yo moko pasteur yo moko trésorier yo moko mobeti mbonda yo moko pe oza interprète au juste église yango eza ya ndenge nini kata passe kabola nkembo merci na bacamarade journaliste merci na bandeko na ngai ya bunya oyo esika bato bazokufa ebele bango babengi baleli na motema na bango mpo sango asalimisa te. Merci na bino nyonso à travers le monde akwa kotanga bisika te na ndenge bino bosali motuna ezaboy na lobi na yo pe na bandeli na tomboli yango maboko na lobi ya solo ngai na ndeko Chabani lokola biso to résilier contrat te biso toza na contrat na ndeko Chabani toza na contrat biso motema ezopela po te tokokisa contrat toza fidèle na engagement na biso vis-à-vis na yende apekisi biso tokota na droit ya ko respecter contrat toza na eloko mususu te soki eza eloko mususu ebombami na nsima ndeko Chabani nda expliquer biso po biso toyebi te oyo ayebisi biso eza kaka bakosala te mpo na nini toyebi te sadi soki azwi information akomeli biso soki ozwi su makoki ya conférence te obengi nga na telefone to ye na bureau soki eloko mususu asika eza na koyebisa yo me na sikawa ndeko Chabani aboyi koloba eloko mosusu kaka aboyi biso tokota réponse apesi ka yango wana na ba même focus façon na biso ko travailler on a la kisibino elle aura la Jack Bauer 24 heures chrono so on américain ba bimisi technique mo la kisi ba changer ça là il n'a pas c'est ça qu'on veut démontrer là toi sur un rythme wana donc soki mutu alandi biso na terrain oyo akozana quelque part de retard parce que biso to changer rythme ça sert plus les annonces auto ça la bino pour que to compte dans ma vie à bato ba fouiller mais au préalable c'est-à-dire invité à mardi à semaine prochaine le roi toi mardi toi dans la CV à partir à l'heure donc on a il y a dit que lundi to alors maintenant avant tout comme lundi pour communiquer biso chaîne au direct
tu communiqué Nabino. C'est ce qu'on a dit, tu communiqué Nabino. Donc, mais le programme Nabiso, au-delà du Congo, le programme Nabiso, c'est Ndenge Zalaka. Donc, le programme Nabiso, il est changé, c'est Ndenge Zalaka. Voilà, Ndenge porte y a régi. Donc, moi, tu as exact. Donc, biso te tokolo ba élément. Ce que ça Ibrahim Kabila, il fallait réception que non. Vu ça. Suite, non. Suite, je crois que ça Mobali, ceux qui peut-être bateau ba billet, il a eu à prendre de risques n'a pas moins belé. Non, même dans la région, il a eu à prendre de risques n'a pas belé, n'a pas belé. Donc, je crois pas qu'il y a encore banga de Ibrahim Kabila et plus. Tu vois ça bien belé parce que émission avec Ibrahim Kabila, tu préparer on a tendance union. On a réuni toutes les tendances possibles, même au sein de la famille. Pour tous les décisions pour présenter l'émission. En plus, nous, on n'a pas fait une débat pour tout le cas de Ibrahim Kabila sur l'émission. Non, moi, j'étais la première personne à avoir été contactée. Annonce ça on a les réseaux sociaux. Et puis, à contacter Bisso, on s'est dit, prenons un temps de changer. On a échangé dans Sabino. Dans cette semaine, on a émission, mais ça passe dans la préparation, notamment l'émission Ibrahim Kabila. Et ça passe dans la préparation. On a préparé l'émission à 23h40.